Hallelujah. Yakanzambe. Tobeleli onkolo. Poete ozali esengo. Oyezanga kate katikati na mitema. Yabaye batalelaka yo nkolo. Yangwana nzambe. Tobeleli yo Yesu. Okita na mboka na biso. Yakankolo. Kitankolo. Okonza katikati na mitema na biso nzambe. Tuzali na posa ya kimya na kati. Sokioto Yesu nani mosusu nkolo. Sokiote Yesu nani mosusu. Tobeleli yo tata. Kitankolo. 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 Salela biso nkolo na yo. Pesa biso kimya na yo nzambe. Merci Seigneur. Yakanzambe. 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 Viens Esprit de Dieu, viens Emmanuel, règne au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, nous ne voulons que toi Seigneur. De nous-mêmes on ne peut rien faire, il n'y a que toi qui peux nous sauver et ramener nos cœurs à toi, c'est pourquoi nous chantons. Très bien, Mbote Labino, Balandi Nyonso, Yabosolo, la politique officielle, Missa Lingala, et les Missa français, les Missa latin à Batebele, Pambate, Boyebi, qui est dans Missa Lingala, Moto Nyonso, a la facilité à Koyoka, à comprendre Maïtouza Golobana politique. 60 ans jour pour jour, depuis le 30 juin 1960, l'élo République démocratique du Congo a fêté 60e année d'indépendance Nango. Toza l'élo na plus de 100 millions d'habitants, même si 90 millions, mais déjà tu atteindre 100 millions. Na, par rapport à donné on a présenté qu'il y a chaque année, les Congolais ont 2 millions de plus, donc ils ont 2 millions de bakisi. Ce qui est en 2050, ils ont 200 millions de koleka. Alors, vous avez un partout, 26 provinces, ma place, vous avez un sanité, 24 communes, il y a capitale, ville, province, il y a Kinshasa, vous avez pété que vous allez ébélé, na bamboka, place, vous avez un 1 heure de plus, vous avez un Kolwezi, na Lubumbashi, na Masisi, na Mbandaka, vous avez un Congo central, na Madimba, na Songololo, na Boma, na Mwanda, boche TV moko bato ébélé, pour TV à la radio, tout ça qu'on réfléchir. 60 ans après, les lois indépendance, policiers, fonctionnaires, bazo fêté, bazo mbongote. Ce qui est grave, et ça inadmissible, na solo na ba policier balobi, bazu et l'autre côté. Bazu et l'autre côté. Basoda ndambo ba benga na solo na bango na bunya. Ba misos balobi batindela ki bango $40 pour que ba fêter. $40 pour que ba fêter. Mais bazu mbongo, batindi yango en francs. Mais mbongo ba pesi bango za $20 na valeur à 38 000. C'est que babubi soda mboka mbongo ekomi mobimba te bayibi yango quelque part. 60 ans toza na mentalité nini mboka na biso. 60 ans l'homme congolais aza na mentalité nini, population aza na mentalité nini 60 ans après. Est-ce que mboka na biso grande puissance, mboka na biso pays plus pauvre d'univers, potentiellement riche en promesses, 60 ans après mboka tikali na ba discours, mboka le seul pays au monde ba dialogue eleki plus de 20. Donc, dès que tu as dialogue, tu as 25e ou 26e. Mais ma camboison marché. Malnutru, mboka moko bona yebite ceux qui trouvent dans mboka qui simbi mboka ekola kate mboka ya ndenge nini. Ba désordre ya mikolonion so batwa lokaka ba désordre. Er moko to bundeli nzala. Er moko boto bundeli mabele. Lelo pays ezali affecté plus de 7 ba pays frontaliers zo ko attaquer biso zo occuper mabele na biso illégalement. Alors que toza na ba général, alors que tous les politiciens, tous les anciens rebelles là, bazalaki ba auteur il y a ba trouble nyo so bomona liban. 60 ans après tous ont fêté conditions zo fait dans les complexes zo fêté na condition nini, condition ya koto shadari ya yemei. 60 ans après tous ont fêté ndenge nini, il y a ba mot d'ordre
oyo bato bazotala ba intérêt ya ba individu mais intérêt ya population ezalité population na biso zo souffrir antela ezalité zando ya monene tala ba déconfiné Gombe mokolo ya le 29 lundi na butu le 28 nga nazalaki na police tanga zo déconfiné nazwaki grâce par l'appel ya police na kei ko couvrir quand même cette manifestation botala na zando bino moko ndenge bato bakoti ba image yangwala batazando bakoti le roi balongwe na boumbu bango wana batondi bamso batala zando yango salite bato batondi wana na ruakadingi na kato ezalaki wana TV za radio te na kolinga tolo balika bango pe mwa ndambo tala 60 ans après bazando ya bato na mokili est-ce que kokani lokola ya biso oyo kozotala obi nzambe soki ezalaki kosenga yo soki ezalaki possible bato mosusu azomona azala ta pigeon na France mpo na France wana l'état azokengele soki obomi ebakangi yo me mutu na Congo azokufa pamba moto akokengele ya azali te TV za radio te. Je vais recevoir maintenant plusieurs personnes. On commence par l'honorable député provincial Elia Lingwala, honorable Mike Mukeba Nkoso, par opesa Makanisinae par rapport à 30 ans. Nabino Ndeko José Nzita, il prendra part également. Awa Ndeko Fumutoto, ya komakina Mokanda, Sili Sina Mokanda, Mokande c'est Sili. Akomi mwa babuku ebele maele na ye ni na likambo indépendance ango alingaki apesa pe makanisi na ye ndeko Francis Lukunku ya boya lobi Congo etikala kozana 5 présidents ya lobi 11 présidents depuis Congo eza Congo confusion démonstration ezali tokoyoka on kakao lokwa Fumutoto azaka pe na mwa biloko na ye pa kozana mwa biloko na ye bakoswa na te metokotala nde ba courant ba penser ndenge ya lobaka moto na moto ala kisamaeli wana esunga future génération ba comprendre pour histoire to batela yango Jean Goubal également prendra part TV za radio te honorable Mike Mukebai mbote mingi sango moko merci pour la ponctualité aux a toujours à l'heure hein, à chaque fois c'est toujours benga au delà ba multiple et le roni nango ezake yo so ba bengi 16h ba 15h déjà ezanganine te yali musala na ngai kolo bana kisasa ba kongomani ba pesanga musala singeli na ya koyebisa bango ndenge mboka ekotambola mboka ya kisasa na ya pena makanisi na ngai na ndenge ya kotambusa mboka na niveau national. Très bien. Avant tout solo la makambo indépendance na otuno ba makamso na mois désordre. Otuno makamso ya mois désordre. Quand même bonne fête indépendance hein. Na tombeli ope yango lokola milulu malamu ya bonsomi ya mboka na biso. Bato muso bazoboya ko ndima fête indépendance. Yozo ndima yango ba raison ezotinda yo ndima keza normal te yali mokolo yo bakomaki te toju bonsomi na biso atate bonsomi bapesa yango moto te po makila bato etanga bato bakufa mokolo nde na lisi toile bakomaki ke lelo biso banoko totiki mboka na bino yaki mokolo wana mokolo tukumisa to ya sanza motoba ya mobukoto moko na 1960 mokolo ekomama na lisi toile ya moko monene mpona biso nayebi te ndeko na ndeko ali na makanisi na ye bamosusu bakobanza te banoko bakenda te kasi na lisi toile mokolo bakoma te banoko bakei atiki mboka na biso yaki mokolo wana na bizalela ya mikili ya lelo bakundolaka mokolo wana ya mokolo kokundola eza mpona kokanisa bomoto na biso mingi koyeba te touti wapi tokokenda wapi pe mpona te bana biso bayeba te eloko wana tozwaki yango na makila etanga bakoki kotika yango te mba mosusu moto azonga aya komeka kotia biso na bowumbu esengeli eyaka na mito ya bana bango pe bapesa yango na bana bakoya etika libela esala makalisu te yango wana esengeli kokundola yango soko tokoloba te mokolo yango ya na ntina te bana biso bakoya nsima bakoyeba te tozalaka na bowumbu. Très bien. Esengeli bana biso bayeba tozalaka na bowumbu te bakoko na bango batata na bango babundaka yango lelo na kolanda liboso koyawa na moni France 24 bakoba te na babuku ya kelasi na Congo likambo kokamwa makambo etali bowumbu bakomela yango mingi te yali mingi te na kati ya babuku yali pasi mingi po eloko esaka te mboka ya mboka yali oyo yali na moto ya bato mémoire so balongoli bi eloko wana boye sumboka te yango wana bosenge ezali ya kokundola kamo mokolo oyo pona ngai ndenge na moni. Très bien. Yango pe na ko kamwa banda te bokonja le peuple d'abord ekomi wana bango bakundola ka yango te 2 ans ngo na ko mitu na soki ya likambo bana likambo na bato na bango ya FCC mobu moleki bakundola ki yango te so ezalaki te so misolo yali te kasi bosala ata mwa milulu na ndenge misolo ya moke yali te
ya likambo boko le kisango boete sengeli bana bayeba tali mokolo monene mokolo lokumu mibu mibale bongo sika na moboko ya ndemi solo koza lokola te Kabila lobite ye Félix ya le kaliboso mampinga te po esengeli te avanda na bonga mampinga tembo ya liboso na ye lokola Kabila bite bokonzi yo kozwa mampinga eza ya yote yango ane kotambola liboso na yote na komituna motuna ozomituna motuna nde bango basengeli mokonzi ya mboka vanda avandi na tribune baleka liboso basoda bakosala défilé na komona te lelo eloko wana kosama te nano azwi bahonneur wana te te Kabila abi te liboso ya mampinga komeka te wana ya ngai très bien te na komitunaka très bien alors la grande question hein 2 ans fête indépendance to fêter yango te. Est-ce que la 3e année vous avez possible un chef de l'État Félix Tshisekedi avant dina trône naie lokola mokonzi tout le monde appelle ba généraux nyonso ba soda ya ndenge na ndenge ba unité ou eza ya ndenge na ndenge ba katelepe salu ba banda koyemba ndenge ba betaka lokola 45 degrés moins 90 ko sala bien yango ndeza bo 50 kwa mituni na mongongo makasi. Je pense que c'est important. Alors indépendance état d'esprit aujourd'hui on a l'état d'esprit parce que on croit va dire na lobby mokolo ba komaki na kasa que tozu bo atabo tozu liberté atabo somi ba pesa yango mototé ça s'arrache somi ba twa kango na voilà tumba ozo mon indépendance okola ni ozo définir en lokola état d'esprit pour na ba congolais ou bien ça processus mobimba te indépendance elle est loko boko twaka ba bite bo tuite elle était bo bundi tumba tako bo bundi to bo du bon somi wana bonso mwana esengeli kobongola yango kobongola yango po koma bonsomi ya solo na bomo ya moko ya bakongomani o babaka souveraineté esengeli kongomani nyonso amona souveraineté wana esengeli bula matari apesa ye mai apesa ye l'hôpitalo apesa ye nyonso po biloko wana ezali na maboko ya banoko o babengi na lokota li français le pouvoir régalien makoki o ya bula matari tango bozongisi yango mosala nango ya nini mosala nango kosela yango kobongola yango po moto na moto ayoka yango na bomoi na ye moto ya Goma amona te Congo ya indépendant po na nini moto akokufa na Goma te Congo ana mampinga ya solo batelemi na mondelo ya mboka na biso na mboka bapaya moto akota te tango bato bakokota na mboka na biso ndenge balingi bakobomaka yango batetwa na bosomi wana te bakongomani bakoyoka yango te na bomoi na bango mikonso esengeli bakoki wana oyo tozwaki na bomoi ya mokolo nyonso biso bato tokokamba toyeba kosala misala oyo ekobongola bomoi ya bandeko na biso oyo ekosala te bakongomani lobi baza malamu kasi biso banda tozwa bokonzi eyali mingi abe baokamba basombaka bandako bakoma ba millionnaire soko tuni bango bosalela bakongomani te mbongo ya moke te mbongo ya lite te boyebi te toali na pasi tango toko bato wana na pasi wana okotuna lifuta ya suka sanza ya ntoma ya Congo lifuta na ye na ntoma ya France ndenge moko kasi tuna lifuta ya sinzeli na Congo na sinzili ya France oyo aza likolo oyo na se ezosala pasi nakokamwa baninga baye kozwa bokonzi nga nalobaki na bango na bi na nini bolakisa nga te boye le peuple d'abord biso baso kobanda na likolo te na se soko pasi yali tokabola ngo ndambo mpo na kabola pasi Félix ayebisa biso lifuta na ye ya suka sanza te dotation présidentielle ezalaka motu ya boni ebongo nsima andima te bakata yango bakata mpe biso banson badéputé provinciaux Congo mobimba bakata ba députés nationaux bakata ba ministres provinciaux bakata ba ntoma oya gouvernement central so bakati biso ata 10% to 20% ndeko ko sa millions boni ya dollars ebele po ete sunga mboka eko sunga ko tonga pe banzela yango wana ndelo ko toko senga soko to ala solo na bolingo na Congo na nzela okoloba te bonsomi wana to bongola yango ekoma lipa na sani ya kongomani ekoma tonga ya kotuba moto po abika. Très bien. Toza kopusana ya na ben bandeli to sala mwa toiletage moki avant to kota likambo indépendance yango to sala évaluation yango nde moto moko la moko azoleka pona kopesa maele avant na zo likambo azando lelo inauguration et salami ya hôpital Olive Lembe Kabila mwasi ya Kabila nde président ya kala ya Congo mwasi na yake ko sala l'hôpital
likanisi eza malamu parce que soki l'hôpital peut aller ko permettre bato bazwa traitement ndenge to talaka mingi alaka soka moto abeli ake kozwa traitement libanda mais ko traitement eza malamu kasi eloko ngana kamwe biloko mibale na ba congolais yo menga ko kanisa pe lokwa biso ya liboso l'hôpital ngo eza ko pesa bato bazwa traitement ofele bato mosu balobi po na nini tango bango bakina bokonzi basala ki lokwa modèle wana te ya mibale na inauguration yango premier ministre Pepe Ilunkamba Pepe Ilunkamba yaza wana et puis à Paris bato mibale o ba konzi c'est-à-dire Janine Mabunda nandeko moso ntambwe mwamba bango mibale pe bake ko accompagner ko assister na kati ya likambo wana na ibite na qualité nini na qualité ya misala na bango à titre individuel et sali mo pasi na baimbo ngai ko bakisana likambo yo na tango na makambo etai bonsomi na biso na mikili nyonso ya Afrika bakomi ko senga te bikeko ya bango o bayibaka bango na bawumbu bazongisa bango na moi na Sénégal bazongisi bango likwangola epe moko ya bankumu ya eleko wana epa na biso ba ko beta lisolo wala te biloko na biso ebele ya bokoko eli epa banoko esengeli mokola lelo to kanisa yango ba na bokonti ba koma ko senga biloko ba zongisa biso baninga mikolo Afrika biso zakabe bato ya suka li babaka boni mokombo so azanga mokila nde biso baninga banso bakomi ko senga yango na moni elekaki na itando eke o ya Sénégal ba ki na likongola moko ya likongo mo elembo monene ya bokoko na bango bazonge siri bango yango esengeli bokonjo ya lisikawa baye bakosenga biloko na biso erepa banoko po bato mosusu bakoba tokosenga ngo tokotia ngo wapi namoni batongini ndako awa pembeni ya paye di pepe eloko nya malongo ekota kuna na kati biloko na biso ezepa banoko bazongisa biso biloko na biso ekota na ndako wana na makambo lobi makambo ya Olive Lembe ngai etuti singa libakute asfongoli l'hôpital na ye ezali lo ezala mboka na biso so moto amokonzi mwasi na ye akomi na miso de belé akomi ko saisa bato mama Denise pa ko saka yango et ali likambo sengeli to tia yango esuka potango akina na bokonzi te mbongo wana ko mona na te soko bako bango na Olive Lembe bakolo bango pe mama Denise toko bango pona basi ya bakonzi baso ko yaka sima ko tunaka mbongo wana utaka soko atia yango et ali ofele wana etali ye moko etali motote bato batemi bakei na milulu wana etali bango bakei kuna na kombo bula matalité très bien yali lokola tango moto mbedike mbato ngai l'hôpital monene lokola yaki eloko ekosesa bakongomani mokonzi ya mboka akendaka eleko wana eyali likambo ya kokomanda koswanaka te so bakei batali te moto asala eloko moko yali malamu bakokende à titre individuel bakokenda na misolo ya bula matalité bamitelemeli bakei lokola babato bayebana bake kosuka ndeko na bango bakopesa ye maboko ya likambo akobetisa bato mabaku te pe to ya kolobela toya makambo ebele ya kosala wana biloko ase wana ya makambo etali moto na bomoi na ye moko alors ozongeli assemblée provinciale nalandaki intervention na oyo ya liboso na maetali zando benenge na tuna no likambo ya Belvis Nkulu oyo ese akufaka makambo ya vijana ekoma na esika nini bato ebele bayebaka mpe esika doli aza lisusu te bato mosusu babaki doli akoma kovanda na maternité lokola femme accoucheuse moto okoyebisanga ngai nayebi te mama ya Belvis ayaka epa na ngai ye moto apesaki ngai information yango wana natangi yango wana ye bapesaki etumbu ya mibu 10 na boloko tango Elvis akufi tango kuku akufi bato avijana batomboka ye bayeba osala mosala te balonga bakonjo balaki wana na moi te bakonja mboka bayokaki bango babengisaki bango batie bakonzi mosusu ya sika mpe bandimi makambo bango basengaka basi bazongela mosala mwa pasi na moke ntango nakomaka boloko nakoya kokuta covid nazwi nano ngonga te akende otala bango mpo l'hôpital wana eyali mpe na bato ya bokono ya covid nakoya kokende kuna te na eleko oyo mpo na ngai te nakende kokabula mawa na bango napesa bango yako napesa bango pole na pasi oyo bazwaki ntango nakaki na boloko oyebi te tumba wana tokumbaka yango bango na ngai ntango bayini banguna bayoki te nake boloko bazongeli te bateka esu lupango wana elenge wana ekokufa esalanga pasi na lela na boloko ndeko na ngai ya mwasi wayebi etumba na ngai bamoto abengaki ngabi ta lelo kozwa kobundela babomi moto kuna ndeko na ngai kapi yango na kozela soko bafongoli makambo ya covid ekiti na kokenda kuna mpona kende kokabola mawa na bandeko naza na posa ya kozwa mwa fololo
kotambo wana bandeko mwa mi bayemisa tokenda kotika et pas Belvis Nkulu na lilita ya Nkulu bazali elembo ya espoir pona mboka na biso balongola kobanga lokola ba Rossi Mukendi ba Deshade ba Linkulula lokola ba Thérèse Kapangala bango bazali kasi likambo nga bakisela yo basambisa likambo wana pona ngai moto oyo basambisa te yali Gentini Ngobila Gentini azaka pe na kati ya likambo azali moralement et politiquement responsable eyebani te ye moto atindaka ntoma na ye doli makambo tokenda kosala mosala wana oyoki ngai ye moto yeyebana ye moto atinda ye pe omoni sika ntango mokonzi ya ngumba Kisasa akomi kokota makambo ya mike ya lopango etikalaka soki $60,000 so $80,000 po moto asombaki apesa mama wana bakamati likambo ya bamemi yango na hotel de ville po makambo ya lopango moko na lingwala $80,000 tango mokonzi ya ngumba Kisasa kokota makambo ya ndenge wana pona kobanza tendenge bakotaki yango ofelete misolo wana ekabwanaki oyadzwa tango akokota makambo ya mike ya pamba ndenge wana pe ememi na liwa ya moto ebongo makambo ya misolo ya mbongo ya misolo ebele ya mbongo ebele ya Kisasa tokosuka na ye wana tokosuka lango wapi alors tokota likambo ya Zando pamba te yango wana nde komema biso kwa avant dernier sujet pona kosisa likambo ya Zando ekosala pasi na uti olakisa ba Congolais je pense que bakozongisa yango pona kotala illustration ndenge matata ezali na Zando mwa bitumba de part et d'autre moto na moto akomi na libanais na ye ndenge nalobaki ya kamera azalaki na Jamal Kimbuta azalaka na Ibrahim awa Ngobila ye bato mosusu bakolobaka aza na bedashu nayebi te soki eza ya solo seke na Kongo awa soki moto akomi gouverneur to moto aza politique akoza na mwa libanais na indien na ye olobelaki likambo yango na assemblée nationale na assemblée provinciale liboso ya perchoa po balobaka mingi olobaka na TV mais yo wana liboso ya perchoa olobi nga la sepeli mwa malamu alors sikoyo likambo ya Zando d'une manière générale tokomi nango wapi likambo yali awa batindaki ba député provinciaux bakendaki basai mosala yango oyo baye nango mosala eleki na assemblée provinciale ya Kisasa commission spéciale likambo yali awa oyo ekosala pasi badepute bakundoli yango malamu bakei batuni ministre provincial ya intérieur ntoma ya ngumba Kisasa oyo ataimaka na bokenge bino bobi te bokokanga Zando po bobanda misala na Zando yango bokokamata bato ya Zando bokoma luketika kotia bango bamama na batata bateka Zando abi te misala yango nane ebandi te ata makanisi yango na lokasa ya pambe yali te bakomi yango awa ministre provincial de abi misala sata misato yango banda Gentini akobeta tolo akobeta tango te akokanga Zando po abongisa babi misala nano ebandi te ata na lokasa ya pamba na bakomi yango te bakeye epa ya ministre provincial ya finance abi misala wana nano ebandi te na lokasa ya pamba wana tokomi yango te bongo bino bokomokamata bamama na batata bateka Zando bokomoluka epa ya kotiaka bandaki ya bosali nano eloko te bosali eloko te epa eboko te bango bobengi yango marché provisoire bobebisa kuna ezali ya mikolo boni epa eboko tia bango yango ndeti oyo ya Itaga bana babetaka bilinga betaka ndembo ya maboko kuna tango eleko ya ndembo ya maboko ekoka bato bakoma bakokenda wapi mbongo ya kotonga mwa bawenza mike wana pa ya kotia bato ya lite bongo ya kobongisa Zando nde ali lokuta babombe eloko na sima bayi basa centre commercial awa tokei na Kalembeme badwi bato bakoma bako hotel na Kalembeme bula matela Kisasa moto abimisi mbongo te batindami ya Kisasa bakei komona te yali moto abimisi mbongo na libenga na ipo basala wenze wana batuni mama Bugumesi ya Lingwala mama moto nini abimisi mbongo yoka ya mama wana nga bakata nga makona zai ko ya mosate bazongi singe senza moko banda na yete lelo makambo yake maboko ya moto azana sela ngai banda na yete lelo lokwa misana insite na sengi ye rapporte oso zonga mosako senga rapporte siko bande kwa Zando baye kotanga babi nani abimisi mbongo wana batangenga kombo ya moto moko atenga kapauni kuna wolo na Zando fedeloko industriel abimisi mbongo na libenga na yoke pa Gentini ko mabiso mbongo mba bimisi yango bayokani wapi mokanda o bayokani bodi ko luka biso makambo bodi soko bali ko bongisa Zando kana motinda ngana ko sepa ya Kisasa ela te lamba
ya sika ya sika lokola soutane ya sanga mokonzi kasi bon la kizabiso bato koto tukumisa to kotia bango 30,000 vendeurs compagnie monene lokola zando monene na Congo mombeyalité exacté Jacamine motaka bato Jacamine motaka bato bele bongo ekoye kufa miba ekoye kufa sikoyo to ko pesa to misate o ya pasi bango ba ko milukela to botola lisusu pona nini to bombi maele na sima ya kosa centre commercial to kosaka bato te to lingo bongisa zando centre commercial on na botuna motuna na Gentini ngobila nyonso yo bula matala kisala salaka eselengalite ekomama na budget esikani na budget 2020 ba comment était akobongisa zando pe na motu ya boni aya ko ebisa ngo bana kisasa très bien yango na sepeli na monite bato ya zando ba telemi pona ebisa ki bango bino bolela rabe bundela biso mokeba yo songolo bundela biso pakala etumba ya kaliboso bino moko so bino botelemi te ngana kote mate bandeko batinde ba kote mate très bien na sepeli nde mokola yambo batelemaki babeli Félix la bifongola biso zando na biso pe bakei bakoti bakombi zando na bango lelo pe bazali kuna très bien na kosenga bango bakoba na koyebisa bango bakoba bavanda zando za ya bazonga sima te zando eza ya bango Gentini na maele mabe na sima okinga toza kokoba bozoyoka mayele mabe nga mpe nazotuna Gentini Yesu akutani na fu ya Gadara atali ye na misu boya sololi na ye sima kosolola ayebisi bango babima na kati me mbala liboso Yesu arépondre losambo ya démon ayebisi ye tondimi ve tozobima me tokokende wapi lukela biso mo esika soki Yesu ayanoli libondeli ya démon alukeli bango place na ngulu Gentini okoyoka ata libondeli ya bato ya wenze te ozobimisa bango na wenze mpo bakende wapi bakovanda wapi démon azwaki esika na ngulu otie bango wapi 30,000 personnes bato baliaka kaka wana pasi na bango kaka wana eloko yo lingo sana zando eza eloko ya nini oyo osalaka te nini ya sika mbongo ozwi wapi 60 millions de dollars olobi wana kimbuta bokebongisa ngo na famille au détriment de tout un peuple nini yo lingo sana zando selo ba information tozwi 1 million moko se kotaki ozolinga naloba olingi naloba betaka gazo place ozala ndako oyoka nde na kofungola monoko wana loba nous sommes informés monsieur ozotala ngai betaka gazo na loba yo place ozaka loba oyoka bon indépendance on va terminer 60 ans après tant ozotala politique congolais est-ce que nous avons évolué ou bien politique congolais lelo boumbo tozana ngo ezali su ya non côté noko esa kendaki boumbo tozana ngo lelo batonso alobi ezasko boumbu ya Congolais mokati moningane Congolais na boumbu regarde nini yozo tala 60 ans après République démocratique du Congo sur le plan politique sur le plan économique anglais ne solingi ko aborder et puis solution eza nini poto poussa na mbalo e bandi sika wa boye et sengeli to tambola lolenge nini pote bilenge obakoya 20 ans après baza na discours ka moko te balo effectivement malade ezalaki mais a to évoluer na lombango na funga liboke moke na sisa na zando tala bato lolenge Gentini na bango mama moko na kotanga na kombo ya compagnie wana te batie ye na bokonzi na Gentini esika misolo kisasa ekotaka ako nyoko la bato kuna ba syndicaliste ba eko bane ba bimbongo biso toko abimbongo ya lite ba sebe ba biso toko kufa to mbongo ta bibotwa mipende na ngai oko yoka moto yo Gentini atie na bokonzi mama ko yanola batata mikolo batwa mipende na ye yali mawa sikana kota na makambo o etali indépendance bonsomi kimpwanza ndeko eloko yali pasi yali te tango tokende maponomi na mobuko to mibale na motoba 2006 tobaki te banda mboka o e banda to dwa bonsomi ba nyonso to swa na kabe pona nini bituka oyo kokonza mboka les institutions to yoka na kana yango te yango esenga ete tosala maponomi malamo na 2006 po kimia ekota ebongo toyeba kotonga Congo po so kimia yali te tokotonga yango te tokei wana toyokani te tokei na mobuko to mibale na zomi na moko 2011 lisusu mobulu lisusu toyoka kokende oyo ya suka lelo lisusu koyokani yali te esengeli te lelo toyeba te mpo na kotia kimia tovanda na mesa moko dialogue lisusu soko kobenga ngo kombo lingo benga pona ko solola toyeba ndenge nini maponomi ya lobi ekosama na pole
eloko to wana posa nango yango wana soki Kabila moto akolonga na ndimite Kabila alongi soko Félix alongi na ndimite alongi po nyonso esami na pole toko senga eloko wana toko bwaka mbela yali po na bolamo ya Congo po tozana kimia te to banda koluka ote Ronsal Malonda te bato tokoti asima to bongisa mibeko na pesa onda kisa moko tango to bite to ana posa ya kolokana na maponomi Cour constitutionnelle tango to sai maponomi doke maponomi to komi kuna Cour constitutionnelle akomotia batinda mio yaye akolongola ndengalingi oyebi te na nzela mibeko to ko kata likambo wana te pe ata lelo pona ko sukisa te molili ekota na Cour constitutionnelle te eloko oyo to ko salela eloko wana to pe to ko salelo bukamatika eloko ya moke tango nanga bimisaka ba résultat mokolo akoba Eliezer Tambo élu esingai ko senga e kaka na tango yeko mamonoko ya bachango na sita seni eloko moke to chango be na mobeko bachango na sita seni soki moto na moto ebaki liboke boni azwaki na maponomi kuko senga sa poto na tozonga na mobulu wana te pas kuko sita sali nini bato bayebite to yebite o mukeba yazwaki bayebite oyo Christian kwa azwaki to Daniel Safu baye kokota na lokuta omonye loka moke to kocha na mobeko pote mapona meza na pole to cheka kate nanga tango silisi ba résultat wana tia yango na site donc tozana crise post électorale soko so tie ba résultat na site mosala Cour constitutionnelle esili ba requête to soki ba requête boni 2000 et 3000 requête comme azomi pamba po bato mosuba ke na requête à lokuta tango basi abimisi nyonso babi oyo twaki yango ya yebi ya yo yebi yo ke na requête sur lokuta po tango tokenda osamba na Cour constitutionnelle babengisaka senite po senete akokata likambo nzela malama akokata likambo eza kobimisa ba résultat na pole au moins makambo toko senga po na kotia ya pona bola mo la mukate pona bola mo nangate eza pona albo e ali pona bola mo ya mboka makanisi nete na pesi ya wanda kisa moko to nango bongo ebele na moto très bien et senge to va na mesa to bimisa yango nyonso to sa maponomi ya kimia yango wana na nzela wana na kotanga sili sawa olutu oyo abwaki mbela Modeste Mutinga na Lingomba ponga na bandaka na zakande na Lingomba na ye PDG Parti des démocrates pour la bonne gouvernance nde na Lingomba wana to kota na AAD oya kulutu pia lumbi atiki biso nzambe abatela molimo na ye kulutu Modeste Mutinga boyebita komai babuku ebele oyo ningisi mboko oyo la république des inconscients pona kobate to zongisa mayele to ba kobongisa mboka abwaki mbela wana na likambo na lobi ya kovanda na mesa pona kosomaka Congo ebengami asengi te to sa babengi convention citoyenne pour les élections crédibles en RDC abwaki mbela wana alobi te bato so bakoki koyoka po tozonga tovanda totia maponomi très bien ya malamu moto oyo akokwaya bato nyonso bamoni na moi boye te akwei oyo akolonga biso baso tomoni te alongi très bien merci yo beaucoup soko kobenga yango dialogue soki eza dialogue na yebi kobenga yango dialogue kasi likambo nga nayebi toza na mposa kokabola bokonzi na moto te po biso toyebi te tozwaka po dialogue ezozongisa mboka na nsima toza na mposa kokabola très bien makanisi ya dialogue nga nazobundisa yango dialogue eyali makambo ya maponomi ekobetisa biso libaku totia mayele ya mesa po ebetisa biso esu libaku te kokabola bokonzi biso toza na mposa yango te très bien luki ngai biso tozali bato tolukaka te ete nakoma ministre epai na kosala na bula matali oyo bakopesa ngai wana yali ebele bakongomani boni baa nango très bien merci beaucoup tosilisi na yo merci beaucoup ndeko Mike Mukebai na ndenge orépondaki na invitation na biso mpona kokabola makambo lelo mokolo le 30 juin 2020 60 ans date ya lipanda esika wapi bakamati Joseph Kassav bakisika mwa moke nayokaki Félix abilobi makambo ya bilenge bazuze ya bazuze mozito abimisaki mokanda 26e tibe na bisoko olingi obongisa makambo bazuze misolo oyo ya bainstitution bokabola yango malamu mozito atikaki magistrat na $1000 magistrat bazwi esika na mosala lelo magistrat aza na se ya $1000 po mbongo ekwei mpe bakolongola mbongo mpako likolo mpe bazofuta bango bakozwa soko babimisi mbongo ya fonctionnement ya l'état epai ya Félix Sekei 48%, Assemblée nationale 26%, gouvernement 28%, appareil judiciaire makambo te bazuze 2% pamba.
esengeli boye Pourquoi bazuzi bakoma makasi ndenge? bakoma makasi ndenge nini? Très bien. Mokanda wana po babatebe biso be songi be kochola bato ya mokanda mozito abimisi po te bato batala baye bandenge ya kobongisa. Na kolandela likambo abenge yango abite bazuze ya makasi kasi bako konza mboka batie bango na kimobola po basa musama. Très bien, merci beaucoup. Alors 60 ans après, Congolais, soldats au vivre ndenge ni so ke na kan kokolo même ba civil ba koma kofutela. Omo na mna civil otuni otenga na kan so ko timoni premier yo civil na kan zo luka nini. Azo futela studio na kati. Mutu abonga ko matape na bisa futite po tango akitika koti na kan pe siombo ta bibiso to koti. Obika mwana kan ndoka civil. On va prendre une transition. Toza ko zonga pour te récupérer 2 personnes encore. Jour mama lambara soso ay bara nombre bana jour apundu balekinzela baliaka. O eza soso mutu na mutakoleka wa na her na ye. À tout à l'heure. Excellences, Messieurs le ministre délégué, du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, votre compagnon, votre ami de tout le temps, Daniel Mouki. Nous vous remettons ces enveloppes symboliques pour juste témoigner la redevabilité, la reconnaissance de la patrie pour le loyal service que vous avez rendu. Vous êtes des repères, vous êtes des monuments, puisqu'une république sans repère, une république sans reconnaissance de ceux qui ont eu l'envie de mourir pour la patrie, le fait de ne pas le reconnaître, nous n'irons jamais plus loin avec nos forces armées où toute la jeunesse doit demain intégrer en rencontre ce que nous ferons aujourd'hui. En nom du président de la République, je vous remets ces enveloppes. Hallelujah. Yaka Nzambe. Tobeleli onkolo. Po ete ozali esengo oyo ezalaka te katikati na mitema ya baye batalelaka yo nkolo. Yango wana Nzambe tobeleli yo Yesu. Okita na mboka na biso. Yaka nkolo. Kita nkolo. Okonza katikati
kati na mitema na biso nzambe tozali na posa ya kimia na yo kati ya soki oto yesu nani mosusu nkolo soki ote yesu nani mosusu tobeleli yo tata kita nkolo kita nkolo kita nkolo salela biso nkolo na yo pesa biso kimia na yo nzambe merci seigneur Yakanzambe, Yakanzambe, Yakanzambe. Kitanzambe, Kitanzambe, Kitanzambe. Salanzambe, Salanzambe, Salanzambe. Tobeleli, Tobeleli, oh, Tobeleli. Viens Esprit de Dieu, viens Emmanuel, règne au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, nous ne voulons que toi Seigneur. De nous-mêmes on ne peut rien faire, il n'y a que toi qui peux nous sauver et ramener nos cœurs à toi. C'est pourquoi nous chantons Yakanzambe, 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 Zambe, Yakanzambe, Kitanzambe, oh, Kitanzambe, Yozali Zambe Nangai, Kitanzambe, Salanzambe, Salanzambe, Zambe Nangai, Zambe Nangai, Salanzambe, Tobe Tobe Lili, Tobeleli, Tobe Lili, Tobeleli, Gloire comme au Jawai, Sabi Bleme Bantu, Nebi Tubi Abu Yeso, Ah Didier, Congo, toi, dis-le-moi. C'est la Twajini chanza cheba Yosali Nzambe oyo kaka Yakanzambe, 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 Yakanzambe. Mufalme kuya Uya baba, uya baba, uya baba. Kwiza Nzambe Wizanzambe, Wizanzambe, Wizanzambe. Yehowa lwakwe Lwakwe Nzambe, Lwakwe Nzambe, Lwakwe Nzambe. yakara mboka na biso kongo po ete kimia na yo ezala katikati na biso tolingi komona nkembo na yo yawe kita po ete misala nyonso ya satana ezika na mboka kongo soki tobeli yo te nkolo nani mosusu toza na posa na yo papa yaka nkolo kwiza na bwala betu kongo samunde mama nange ya vwanda kati na betu betu zonda mona matondo nange betu mebondi lange nzambi Kuya Baba, tunatafuta mkono yako isaidia nchi yetu. Kuya Baba, tunalia sana, tunateswa sana Mungu wetu. Lwako mzambi wetu twezela kokulusa lweba ingasa weba munda mwa ditunga dyetu dia Kongo. Nzambi twadi twakulombi masiya pwekesha ngasa weba nzambi tumona lusa lweba Kongo wetu yatwani mwana Lwakwe Nzambe, Lwakwe Nzambe. Kicha satoleli mingi Nzambe Yakanzambe, Yakanzambe. Beni Butembo tunalia lia Uya baba, uya baba, Walikale tunalia uya baba, uya baba. kita tata nsambi sambo na kivwama ya bwana betu Wizanzambe, Wizanzambe. Bujima ikara na twadi Lwakwe Nzambe,
sala biso nkolo ngulu na yo tongi tomona loboko na yo na mboka Kongo zwa kembo pe lokumu seko na seko kwete ezali merci Seigneur.